ndeko langa totanga makambo oyo ndeko Félix ayoki mabe akoleka bolanda na nini alobi pona mboka na bango moko et bon to sukisa la biso. Voilà les problèmes fondamentaux que le président de la République devait attaquer. Parce qu'il n'est pas président de la République seulement de Kinshasa. Il a été voté un grand nombre de la population ici à Kananga. Pourquoi il ne vient pas dire même un simple merci? Seulement aux États-Unis, en Europe, on va en Afrique. Mais au Kassai où vous avez eu le pouvoir, pourquoi vous ne venez pas? Aujourd'hui, Kabila Lobaki Boye, Nako Boma Félix était na Mandoki, mais Nako Boma na Mobeko. Mobeko le konza mboka. Félix a ebele Mobeko. Et c'est maintenant que nous motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolo Belamboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote sika nyoso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois la abonner na biso ya Océan du Congo boko zalaka de cité bo continuer ko s'abonner massivement na la chaîne de Libération. Et merci encore une fois la bino bato botala ka émission du début jusqu'à la fin. Pe bozali kozwa vraiment libaku ya ko liker be émission ko partager suggestion ba j'aime développer ba commentaire tika nzambe alola apambola bino bande ko na biete Congo ezali bobele koninga na ndenge bomoni ete adorateur Judeka auté bon ko komela bino lobi la série continue. Donc les lots tous allez bobele ko koba na kati ya mabe o ezali ko sala la République démocratique du Congo kasi a ezali sikoto analysaka ensemble bande ko nga ezali sikoto salaka éveil patriotique ezali sikoto conscientisaka to sensibilisaka bande ko nga ezali esika oyo Congo mani nyoso azali kolongola bolema pe ko kata tina likambola ye yango tala tina ngai pa na lobaka nyoso likolo na kolandisa ma o bato balobaka la c'est Pambate na libongo ebale oyo eboya mbindo bande ko balanzi tozona no video oyo ya babale ebongo to ebakokota na mama ya likambola biso. Bande kolangai na banze te boteli vidéo wana ndenge 2h ezali bongo kokota pona koya kozwa mama Gisèle o azali bongo pe première dame ezali nini deuxième plutôt pardon na côté la DGRK wana moni bongo pasteur Didier Lompenga vraiment pour bango bazamata DGRK deuxième plutôt et kota ki merci Bruno pona kokende kozwa mama première dame pe kokene to benge vice première dame to éviter première dame car pour ça rappelle 4 vice-présidents hein? Donc koko ça l'appelle première vice-présidente donc azali bongo Gisèle Impela obinono so boyebi bande ko balandi ezali kolobama ba débat bipai na bipai kasi nga na lingi to analyser po ngai na ba analyser na linga penza na za mokongo mani na za mopanzi sango na limoto likambani lata kanga na nzoto yango ta musu na linga biso la bino to misoso la yango malamu tozonga siko na tina na biso po ete mokongo mani akondalaka angangaka mais abosanaka likambo la libango lango soki bobeti na reyako bokomona émission moko na sala po na Denise Nyaronga lelo po la komi kumisa te ka so botali yango na komi moto ya yambo na be émission publique ya reyako na émission to salaka na King Bukele oyo ba lukangai tie memelanga mwana mabele anere pai bato oyo batindi lelo makambo esala maboye bango pe baga na kati bande ko yanga na lobaka nini na lobaka na libango ba pesi Denise Félix et Denise bisika basala mariage boye bisanga bilo bomona Denise na Félix ba balana wapi basala mariage wapi Maman Marthe
azali muto to interpellé na dossier oyo ya Gisèle na Félix na Congo yango moyo na benga ka Delila lelo oyo Denise Ndiarungabo na bémission na ngana lobaki azali sia oyo akota Félix etina Kaleso pamba te ba pesa Félix cadeau ya koloba na yeke soki bokonzi moi c'est to imposé parce que bino nyoso boyebi ete Félix et Denise bakabwanaka e baka elibala te baka basi na ba tendance na bango hein na ba moshoro na ba nini na ba domaine ba banda ko tambola mais moi sur Denise oyo Félix azalaki na ye ezali bongo Gisèle oyo bako continuer tikino lelo ko bota bana atako mibale misato bakoya wala za vie na ye na lobaki tout muluba qui se respecte ali polygame muluba mokote akoye biso ke ye azali te c'est tout ce que ça appelle la lignée ba chef coutumier mais un de moulou boyebi ka bala ka première deuxième troisième quatrième selon moyen na ye mais pour na kozana moi si moko muluba wana muluba te yekutu basi moi so abali ndake na robala basi msusu parce que bazali la coutume wa botos yango moni baluba na kala babane ko bala ka baluba na baluba pona nini basi na bango bazaka na respect ya culture na bango yango moni bachela basi na bango chibao ezaka pona mibali te bachela ka mwasi donc mwasi ya muluba ko trichete mais mobali nde akobala basi le mais pona Félix ezaki cas contraire parce que Félix a kené ko sala deal na ba Rwandais alors ba Rwandais ba ko kadonner bo konzi wana te na yebisaka bino la bémission bo betaria ko so bo beti bisi bo kuta ba biloko yo mais congolais yo ke la ngata bosani yango lelo ba conséquences ezo corriger République démocratique du Congo tout le monde en parle a osa nango débat mais il fallait ba bolo ba to contre la chaîne de libération to soutenir mon amour so peto yo ka parce que maloba zo ba yango to landa fo o atinda biso ya libération si makambo boyo ka nga avant mais to benga la Félix to benga la Denise to benga la Bakabila mais makambo eza telelo parce que matoyi mangongi bon dire si mitema na belo ko yokanga bon bien ça lelo ko ni asa la tina te to ko yokendenge ni metango boko boya boko zonga kaka la casa de part yango to zongi aujourd'hui batu ba otoka on critique Félix mais bozo critiquer pourquoi na lina yeba impuissance ya Félix ezali pourquoi tozo sala analyse est-ce que Félix a été puissant? C'est aujourd'hui que Félix est impuissant. Félix a été impuissant dès le commencement. C'est l'impuissance de Félix. Parce que base benga qui est un pacificateur pour akele kokoma na Congo place to komi lelo. Pour pas que le repère Denise babala na butu bobo na na tongo Denise comme première dame. Bande kolangai. On ne condamne pas une personne par rapport à condamner. Dieu vous a aidé. Yakoye pas nanga pona ko révéler que Félix aza mukonzi te Félix aza mabeto benga na ye. Personne m'a crié. Bato muso babelanga maman c'est à diluer. Maman c'est à chamaï. Maman c'est à Félix va faire quelque chose dans le bisoka salinga faut la passer la Bible parce que je crois aujourd'hui Congo est comme là. Congolais yo kande kona ozo memela yo bisakwa ya bosolo pour la libération ba pa o bozalango ezali bozana confiance ya koyokanga pour être libéré mboka bande konanga aujourd'hui où sommes-nous quand il soni o Congo eza koyoka na nzela ya Félix azoki maponamité Félix a été nommé ba pesi Félix biloko kasi to le ba pa bosolo Félix na volonté na ye na lobakelo ko wana. Vous croyez que ndenge bato alimete à 10e riz. Ba mpaka wana babunda la papa na ye. Basala ba sapato mabiata bani le sala Félix bien. Na bo motoka vous croyez que Félix a la conscience? Non, ba baby si Félix. Tango Félix ba osala passation à pouvoir Félix a kokwea. Première fois ba mona mino bienge wana ya Hippolyte Kanambe bande kolanga. Kabila zo seka. Est-ce que bino mona Kabila ko seka? Na ebite kabuya soko osepela bomo na vidéo ya Zoé ndenge ni azo tambola kosaka fantaisie po batela bango ke tozui possession Zoé le bala biso lobi pouvoir biso to bundela ki on to soki on a makila to ko libérer yango pambate est-ce que biso to zarankindi atui to le barapo to sala nini bomona ba vidéo te Kabila azo la sa Félix alobi Félix le président tu as vu Denise azo la ki sa ndenge ni Denise ko bina na mboko la bango to ekolo bala bino parce que ebisa ki ye Yoza mayele te tala Denise azawab
azakobina dans nini dans samboka la biso, cela veut dire biso toza la pouvoir. Mais nani asala ka passation wala pour Félix ça le côté, n'est-ce pas Denise? Parce que ba tchela ye na kati aujourd'hui bozole la nini pour boyebi histoire. Pourquoi tolingi to sala seko guerre tribale? Non, Félix n'a pas été le président de la République démocratique du Congo. Félix azalaki wana pour abalkaniser mboka, azalaki pont oyo nanzela daye basala ba Congo mani mabe. Et aujourd'hui bazaka ko humilier biso. Pas si wana simbika Félix te, pas si wana simbi Gisèle te, pas si wana simbi de biso nde ba Congo mani to komi koyokela ngo pasi parce que débat ezali partout. Et c'est loko pe ya sikate. Et ça nango loko esalamaka. Mais pas c'est comme il est là pour la nine. Parce que pouvoir, il y a des Congomani, il y a des bangoté. Légitimité, valeur et bungi. Yango tout le monde en parle. Mais histoire, c'est la de Félix. Mais les belés, c'est la yango. Azu moi si ali banda dominé, a bengali pe kutu bananaye, banana ba comme bandoki, et belé ba fazer ya ba chege, et c'est la même histoire que o c'est la de Joseph Félix. Et c'est le ko kamote. Mais problème sous ces années, on ga la zolo belande konanga, Gisèle. Je ne sais pas. Ce qui azala qui peut préparer na makambu o mobile na bana ekosala. Parce que Gisèle en tant que moi si à Félix, bisiko Félix a kena koye kama zo moi kimia. Félix a koka Gisèle a koka koyeba ke mobile nanga makambu a koti nango. Dilo asali ngai Gisèle faut na protéger mobile nanga. Femme sage bâtit sa maison. Parce que je ne pense pas que Félix a pu me la Gisèle Mbongo. Je ne pense pas que Bana Félix va mener via ma baie. Ce qui est mon gros ma chaussure, il y a 71 000 $. Moi, c'est ça qui a 45 000, 100 000. Mais est-ce que retour, il y a Bana Gisèle Balia Kamalamute? Tant que tu as ta course, mobile n'a pas continué à dire moko eza mabe. Ngai moi si a mobile wana na kolinga nanga ko sala vivate. Yango na lobaka ke Biblia et pesi biso makasi. Petango iso na yebisa rabino, gloire ya deuxième maison, ndenge nzamba lo balanga na la gloire de l'Éternel et pas ya yemei, pasteur Didier Lompenga sango mokonzi bon rétablissement, na lo baka ba opesa biso mayele, recyclage ya molimo, pour être tous la solo ba femme sage, peto bâtir ba maison na biso. Gisèle sait bien que mobali nanga ti ba pesi Denise ezali cop. Ngai na bate la mobile nanga. Pendant ce bon compte ya bananga. Aujourd'hui bana Gisèle va traumatisé, bana Denise bazolia. Aujourd'hui Gisèle a commis exposé na danger, ba koyo ko bomé à tout moment. Mais est-ce que Félix a yebisa que ta Gisèle est là côté? Na on se compte parti. Na telemi le ko à moi si. Na telemi le ko la Anne pour la enseigner un grand signe. Il y a un danger. On va comprendre Félix Lelo na loba yango kala. Que na bato yi dépêche. Na biso ba Congo man to protéger Félix to ngolé la Congo to tine na Bujumbura. Bo kaneli nga bolobi anere kanganga. Mais aujourd'hui bozo mona teke via Félix maman Marthe. Ozo loba nini parce que bientôt biloko ba commencer à moi na ba continuer na kati. On perdre moi na aujourd'hui. Maman ko ke na loko sauter. Ko tindika moi na loko sauter. Tala bo konzo bilo bolingaki. Loko papa chena zwa ki ngote. Olobi moi na zwa. Bo soli na butu tala na moi biloko ko bota. Vous croyez que Denise, en tant qu'une femme légitime, la tapis, elle peut humilier son mari comme ça? Non, Alinga Félix. Et moi, dans le monde entier, bas président. Il y a mi ben na bango moboulou, et ça Félix. Toi mi ben na bango basana ba deuxième femme, et ça Félix. Ça prouve l'insuffisance que Congo, et ça na bokonza malonga te. Congo, et ça li kotambola mabe. Na uta ko yebisa bilobi mobutu c'est ça ko Congo ndo wazabanga. Le président de la République de Zaïre plutôt. Mobutu, président, c'est combien? Azala qui là-bas c'est combien? Parce que Binomo Boloba et Kazaki Mobutu là-bas c'est belé. Boye Bisanga, maman cessé de son vivant. Boyoka ya exposant Mobaye nae. Boyoka maman c'est ça lobby. Plutôt peut-être histoire de Oka que maman cessé Azaki a Koufaki, Mobutu a Bombaki pour la cause de l'Ikamoko. Ce que ça a histoire vraiment beaucoup c'est la Mobutu. Maman Bobi la dawa, na histoire Bobé te l'Arabie Soké. Bobby ezaki li passa ozaki ya Mobutu la dawa ezaki li passa na ye bino batu bobetela ki biso ke bolobi ma passa wana nyoso mibale bakoma ki basi ya Mobutu nde yango basangisa ki Bobby la dawa bobo ebisanga ba ma passa na mibale basaki la mitema jalousie boyoka bango koswana na yoka boloba pena mama Kosi akoma ka pe bakanga Mobutu ese mama Kosi wana bango so basaki na mitema te boyoka bango ba rendre Mobutu ridicule un jour.
ezali biloko ezali politisé pour la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Lisonga la memeli bino. Ezali politisé. Aujourd'hui Kabila lobaki boye nakoboma Félix te na Mandoki mais nakoboma ye na Mobeko. Mobeko le konza mboka. Félix ayebele Mobeko wapi? Piège à liboso moi si mopaya. Bon, zanae. Caméra cachée. Maman Gisèle. Kota la biloko wana nyo sauté. Regarde aujourd'hui intérêt à Bananao. Tout est salami. Nous sommes contre. Parce que nous sommes des Congolais. Donc, il faut accepter tes bêtises. Mais comme conseil, en tant qu'indéconayo, il y a Équateur. Bon, qu'il est le condé femme P4, on n'a pas son ayoki. Protéger Bombo ya Félix. Personne ne peut protéger Félix sans que ça ayote. Moi, Félix, ça sera bien qu'on peut se pardonner. Mais n'a jamais senti qu'indéconayo, moi, c'est n'a pas si n'a monté, mais la banane qu'on est la licamono depuis lobby. Mais poto bunda tolonga na yo na biso pesa biso maboko pour le bozo mobile no za na bomoy. Soko bousculer Félix na makasi, o tchete tetites lobi ba no ba kozaba ofele. Parce que ça, c'est tuer toute une nation. Mouta qui pas cité. Pour Denis Ayebio. Yo zobotela Denis, zobotela Félix Tilelo. Est-ce que acte o ya sali vous croyez que sali ngona bomoy ya solo ka ko sala? Non, et ça politique ya Congo. C'est la politique, il y a occidentaux. C'est la politique, il y a des néocolonialistes. Oh, bah, on va coloniser le Congo. Oh, bah, on va pas faire Congo encore échec. Alors, Nanzela na yote. On peut savoir en faveur. Oui, et ça passe. Quand tu as la table sur humiliation, quand tu as la valeur, mais maman, le lopoyo yeba na makasi bo mutape so valeur les aka Félix pas comme président de la République. Tant Félix azaka na ikuna bo teka ba pizza, bo sa ba vie na bino, ba to yeba bino ka ya poto. Ah ba to yeba bino te. Peut-être la bande de pour bourreau, azaki musicien, orchestre munene nani. J'ai compris là. Azaki orchestre munene encore je te salue. Wana penza mutulanga, mais ta mususu boye, ta ba ko kosia peut-être ba yeba raté mais wana pe mutulanga afande. Baheba qui peut-être na mabanga mais boye pose wa valeur oyo ya ko bima boza pour Félix comme président de la République. Ça fait mal nation na biso, c'est la honte. Mais tozaka ko yebisa la bande ko la biso. Tango pe boko minesika boye baka lo lenge ni nation na bino ezalaka sima na bino. Aujourd'hui Félix tala bisiko memi mboka. Tala tina vie privée na yo moko et comme malade. Vie privée na oboko baby bana wana yo boti modèle bazu traumatisme oyo lobe ko longwa président lobe ko zonga citoyen vie bana wana est-ce que ba ko comprendre o ko expliquer bango lo lengeni humiliation sali bango attaque parents ngala zo batema kamo bilo sala la Congo mais na zo yibenda aussi ko filmer papa ya bana na wana misatu traumatisme zui bango po ba moni ba soda ba koteli bango ba yeba ba maman bango ba yeko menacer bango déjà meye et toki bango na mutuka ekela bango yebisanga mukolo kotika kiti ya bokonzi o vandi attaque papa bana na siko ba chelo filmer parce que ça la ba vidéo et quand tu fais la ba YouTube ba mami kele yango siko moko mususu au moins ndeko ça la crise mobali il faut atelemaka loko mobali yango na eloko eza ya yote kozwa yango te po Emilia Kaoboy parce que soko zala ki Félix olinga ki jamais otika ba no boy mais loko za Félix c'était oza moyibi ya mapona mi République démocratique du Congo tala ki kai na place memio o combien impuissant otiki ba Emilia bana na yo mozo zoka la motema ozolela o mitali lelo mabe mais soki na za yo ganga Félix po likambo eko boma na crise ganga le bas lingi nanga te botika moi si nanga botika ba nanga tu avais le droit à kolobata un mot tu avais le droit à kolinga humiliation te obengi Gisèle obele Gisèle j'ai un problème voilà zo avion zonga ka loko zonga vacances kene na okofala mais est-ce que porte zamboka Gisèle donc aujourd'hui bon interdit Gisèle avant na mboka nete est-ce que Gisèle est belge Gisèle est congolaise, équatorienne. De vos privés qui est parce qu'un Rwandais qui veut venir se nous coloniser. C'est ça qui n'a pas payé ça la colonie. Bon, parce que
aujourd'hui ba chasser congolaise na sol na ye bazongisa la Belgique et siko eza ya yete mindele ba keko konzaye et puis ba rwandais ba konzi biso bongo to bundate boye bisanga siko bitumba yango ba la tsibilosko na rwandaise na congolaise. Ça touche la nation congolaise, c'est la honte. Bah comme ils causent ça biso sika. Et aujourd'hui vous comprenez que rwandaise azui et sika la Congo, mabélé à Congo n'appartient plus aux Congolais, mabélé à Congo et comme on a Kagame parce que c'est les Rwandais qui dirigent la République démocratique du Congo. To crier to le ba NON. To longola ba guerre wala parce que je suis les équatoriennes parce que oyazane mais to zolo bande colonisation. Aujourd'hui Congolaise n'a pas le droit de rester na sol nae. Lobi ba robenga nanga, lobi ba robenga na Brino, lobi ba robenga na président Eli parce que aujourd'hui ba yaki ko piller et pas après les bandes de quoi de pes. Mais alors prier à Rwanda au lieu de saboter votre frère Martin Fayulu. Oh azo bundela bino. Martin Fayulu azo bundela bino pour la pose la ridicule boyete. Aujourd'hui ba tayi de pes mais bon beta Denis Nyarongabu. Bon que le rebondissement parce que ba saboter bino aujourd'hui. Maman ya bana na bino humilié, bo tindele ba soldat, bo chebo azongi bana bino ba kei ba zangi mabele. Ndeko langa totala makambo oyo ndeko Félix. Ayoki mabe akoleka. Bolanda na nini lobi pona mboka na bango moko et bongo to succès la biso. Problème que le président de la République devait se focaliser. Aujourd'hui, les écoles désactivées. Les écoles désactivées sur l'ensemble de la province du Kassa central. Voilà les problèmes fondamentaux que le président de la République devait attaquer. Parce qu'il n'est pas président de la République seulement de Kinshasa. Il a été voté un grand nombre de la population ici à Kananga. Pourquoi il ne vient pas dire même un simple merci? Seulement aux États-Unis, en Europe, on va en Afrique. Mais au Kassai où vous avez eu le pouvoir, pourquoi vous ne venez pas? Est-ce qu'il n'a pas tout ce dont nous parlons? Parce que ce dont nous parlons, ça va à travers le monde. Qu'est-ce qu'il a fait à Kananga? Rien du tout. Chez moi, à Kazuma, il n'y a même pas une simple route. Des certes agricoles. Il n'y en a pas. C'est pas Mozart qui va me contredire. Mais chez lui à Dibaya, est-ce qu'il y a ceux qui sont à Dibaya qu'ils appellent? Est-ce qu'il y a des routes, des desserts agricoles? Je ne pense pas. Mais des écoles sur la ville. Aucun banc. C'est hier que j'ai vu Mozart aller donner 20 bancs au complexe scolaire. Pour une école, vous donnez 20 bancs, n'est-ce pas? Alors, une école qui a plus de 1000 élèves, ces élèves-là vont être bien placés? Je ne pense pas. Alors, je voudrais que Mozart, comme moi, avons milité pour le changement, que le président de la République comprenne que le peuple est en train de vivre dans une misère récurrente, qui ne dit pas son nom, et qui, à la base de tout ça, c'est la mauvaise gouvernance. De la part de qui? Du président de la République. Parce qu'il voyage beaucoup. Il ne fait que voyager. Toujours des discours fallacieux. On va faire. Et on nous laisse toujours dans le futur proche. On va faire. Maintenant, nous tendons vers 2023 pour la tenue des élections. Il faut un autre mandat. Mais maintenant, l'adversaire du président de la République, compte tenu de ses voyages inutiles, n'est-ce pas? C'est son bilan. Il n'y a que son bilan qui va parler. Ce n'est pas nous le peuple ici. Et le peuple n'est pas seulement Kassai central parce qu'il y en a qui se trompent. Non. Il y en a qui vont même tribaliser des choses. Oui. Mais il est distrait. Je dis bien, il est distrait. Il n'a pas suffisamment du temps pour s'occuper du social. Il a plus chez nous aujourd'hui. Tu les jettes à quel niveau? Et regardez ceux qui vont à Katoka, au quartier hôpital. On ne sait pas même se promener. On ne sait pas se promener. Nous sommes à quel niveau? Alors c'est pour insinuer que vraiment c'est catastrophique. Au lieu d'être distrait, on a eu tel poste, Ça nous apporte quoi? Alors... Bande konanga, bolandi papa na muluba. Nini azoloba? Ezangate. Baza wapi? Na radio. Na mboka la bango kuna bazo déplorer makambo ezo salama na Congo. Mais yo ozo kele ko finga président légitimement Eli Martin Fayulu Madidi, ozo kele ko buka biloko la ye, ozo kele ko saboter, yazo bonda po bozo indépendance ya boye. Regardez ta bana na bino moko, c'est la honte. Na mabele ya papa na bango bisika papa na bango za la chefferie, bisika papa na bango za mukonzi. Ba benga ni bana batimba la Belgique parce que ba Belgique faut ba chasser Gisèle na bana parce que Gisèle za Belgique. Hein? Bala Félix me baza ba Belgique. Maintenant ba Belge ba kopesa ba kosenga biso pardon mukonini.
Parce que bazomona ke boko ko kinyela bango na babena bango. Non, luttons pour la libération de la République démocratique du Congo. Et libération à Congolais. Nous ne sommes pas libres malgré tout ce que nous avons fait. Tout ça, c'est un il y a un lobby. Si ça pesait pour la biso, mais pour mandater, mais pour les Kamabélé, je sais la Kobimate. Parce qu'avant Mabélé, il y a bombaye pour Aza congolaise. Si tu ne comptes pas Denis, il faut l'ongwa parce qu'il y a un bon canadien. Il faut l'ongwa. Il y a un bon basi bapaya. Dieu avait raison. Il y a un peu de Israël. Basi bapaya, ne touchez pas la biloka bapaya. Et comptez pas na biloté. Moutouna sans que les consommateurs se payent quoi la mboka à sa malédiction. À moins que moi soit là-bas katengenga. A comme maman israélite. C'est ça un problème. Mais ce que katengenga te. Regardez ba rajaboé. Mukolo mabele a quoi mupaya. A qui qu'on n'est pas bapaya. Pona nini mbonga ba papa na ye et même quand na Belgique lelo azuli ba na ye alinga songa na mboka nemoko atonga asala ba foyer abikisa ba ndeko ne ba congolais na mwa bosimuki akei ba paya ba loboko kota te ba peuple congolais botika ko finga fayulu ba peuple congolais na makambu oyo sengeli bolo bake président Eli Martin Fayulu m'a dit des aigles yenda tikali intègre nande ko na ye muzitu fuma bola yandi kaka ba ouve bango de batu ba telemisi ko na peuple congolais poto longola bombu oyo monani na mission ya mokili mobimba ke ba congolais ba atala limemi ate Zaïre éléphant pied de l'argile éléphant monene mema kolona ya mabela bikeko mboka monene talande ko la biso Gisèle ba pimeli mboka na ye moko ye wana kei donc OK na mbanda kate parce que mon Rwanda a kokomi Congo alobito kende Félix t'as le droit de regarder en face et de dénoncer pour osala malamu osa à l'aise, t'es mon frère. Attends au monanité, mais moi je sais là où tu es, osa à l'aise, t'es. Parce que ta femme, elle a été humiliée avec tes enfants, tes propres enfants. Et ça a bisoté. Bon, ceux qui ont exposé, au bon aussi au Congo, pas signer la makila. Bon, makila on négligé bango, au bois qui bango na Belgique, au bibo kende, au le bango tu banakala. Mes enfants sont des Belges. T'as un au bois bango. C'est quoi bango bobo tu la Denise baba. Banana Oskola Denise, ce qui a Gisèle Baba Belge, ce qui a Denise Baba Nan. Cela veut dire on a frontière, alors nous avons le droit à Bengana Ope. Le quoi Bengani Gisèle, puis c'est Bengani, au Kofan de Bujumbura, au Kena Rwanda, pour Botika Congo Kimia, Bande Kolanga Congolais, les Camboro, au Talango, on a sur Talango, on a sur politique. Tout ça c'est la politique. Parce que les Congolais, to l'inganité. Ce qui to l'inganaki, mais c'est le moment où on a 500 bongo pour atteindre lobby to bimala babal, au lieu de 29. To tindi mbongo lobby to bandi parce que oh pesa dans article 64 likama mabele ba bengani ndeko na mabele na ye yo siko tikali ka kolobaka lobby to roganga lobby ba msibiso to kota aner mais ceux qui to lingana ki mais aujourd'hui to lingana to lobake ce n'est pas parce que baza Moussa Félix mais c'est parce que acte oyo et la kisi était congolais azana droit na mabele na ye te parce que muto ye na famille na ye atongi na mabele na ye ndaku na ye ba bengani ye ndako tikali ba kochanga mutu bususu ba lobi na zonga la Belgique to pesa mabele non nous ne sommes pas des Belges ba coloniser biso meto amboka mokote alors c'est à vous ya kotala soki eza malamu totika yango tobeta maboko lelo bandi la Gisèle lobinga la kokima lobo kuna kinga okima lobo kuna Joël lobo kuna mwana mère lobo kuna bande comme suba okima alors ekoma ka soko ngolo ba Rwanda bakoti soko ngolo ba Rwanda bakoti emboke tikali parce que eza déjà na est mobimba na zone bango bazui bazo teka minerai bazo kabande balingi mais siko ekoti la capitale auto mona kité bon monité qu'on soit Gisèle tel ko la Moussa Félix soit siko ndeko no congolaise ba benganya na mabele bazong c'est la Belgique bon siko bino bozo ngaboya Congo boya ndeni au moins bakangeli bino frontière bino bozo ngaboya bakangeli bino frontière alors on a démasqué le comment bezaka na lingwala et entourage à Félix et entourage à Denise tokoyeba yango parce que zone rouge na bango ezaka na lingwala moi ça na rozwa kombo na ye pe tokoloba mais boyebaka ke guerre sera long et populaire parce que tu rebondis la crédibilité à la République démocratique du Congo. Merci Nao Kabouya Puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka adorateur Missap électrique. Merci na Pape Djay directeur à recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Parabe Misso Babiso. Merci na Baporamento Angola no Bondi Abotar de Bono itina Emission Komelabino. Mamour d'Angola na Mokiteno Florence Yamatondo Bido. Merci na Junolo so mon ami de tout l'état et Songwete na Kankola Bomé ko ko fokuta ko Kalambelongo. Merci encore une fois na Juka M number 1 bino nyoso bipai boko soutenir chaîne na bino na Molobeliango mana na ngana États-Unis d'Amérique na kunja
technicien nanga équipe pour la té mokonzi ya océan de la presse na Angleterre Simon Bino tout na kata France Pasteur bandeko langa tout na Australie ingeta vraiment ingeta na bana mvuluzi na banzi l'océan du Congo bokota lobi ndenge ni le roi divin akitaki na Congo ndenge ni balobi libération ya Congo yé parce que le roi divin lobi ayende ko libérer Congo pe Afilika mobimba alors bangunza bazalaki bokolanda yango la bokebi nini tokoye koloba tolanda lignée ya roi divin oye ko libérer Congo topé roi mususu azali topé makamusu ezali mais lobi ezalaki putulu etikali makala mamati likolo po ezalaki opesi mbwambo aboyi roi divin ba miracle ba kake lobi tozongaki na mwa makambo ya kotala kasi to bunda po koloba ikomi koleka musala na ebele kasi toloba ete maloba moke musala ebele toza na droit ya kosangisa mbongo po ete makambo ekomela bisote encore une fois maman Gisèle zala na kimia na motema ya bo mama obungisi lokote plutôt yo longi po otalisi na molongo mobimba ete Congo ezalaka na kati ya boumbu ifalaki ebanda epana bino moko poto baki bino nde bokopesa biso bonsomi ya kobunde tumba po mingi banzibite ke tumbo to kosala balobi to za tribal mais aujourd'hui talandenge colonie ezali na lo bala biloni partout où vous êtes bo s'abonner analyse yangwana to solande to solaka soki mabe ezali to bongisa kasi la banze ya makasi ezali ko libérer Congo. Que Dieu vous bénisse. Alouta continue. Et certain. Bye.